Kinshasa na biso. Réalité ya banaki. Réalité ya banaki. Réalité ya banakino. Buyukiti. Buguyoka kaka. Kinshasa na biso. Kin eleki partout. KNB Kinshasa na biso. Kin eleki partout. Kinshasa eleki partout. Mikolo nezabino pardon. Jima sala yolo karata kate. Ya on a bien yo. Jimé Mukende Oumela. KNB Kin eleki partout. Rien à dire. Toi on a tant convié parce que Kin eleki partout et l'osako liboso ambongo mosanto azate Céline Don Kardasha isongolo bisous bye bana Kin ke bana jako zape so kutanango KNB Telema qui chasse l'équipe partout. Jimmy Mukendi Oumela KNB ko zape te so kutanango check ovandi. Mercredi, la mouna balandini au sein magazine KNB Ezolembate. Kopé Sabino ba vraie réalité ya vie à Kinshasa. Le secrétaire national il y a UDPS Ndeko Trésor a réagi dans la déclaration. Il y a regroupement il y a parlementaire UDPS italien. PA lobby vie urgence ndenge UDPS est comme parti au pouvoir et Sengeli ba nommé Augustin Kabouya lokola secrétaire général il y a UDPS PA Kokamba administration il y a parti. Magazine Kinshasa na biso. Réalité ya banaki. Réalité ya banaki. Réalité ya banakino. Pour moi, je trouve ça normal. Vous savez, tous en a l'ère où tozoko trôner démocratie na Katamboka na biso. C'est que je peux éclairer à l'opinion na batunos ba kozali ba kwa kolandanga ya kolobaike na IDPS loko sengeli batu ba toza une partie socio-démocrate dont la liberté d'expression est garantie. C'est-à-dire que tout le monde peut koloba au cas où il y a moni bienté. Mais comme il y a l'organe suprême qui est la présidence du parti, où ils sont dirigés par mon amboka l'honorable Jean-Marc Kabounda Azosala conformément ndenge statut pe IDPS Sengeli Moussama, c'est déjà fait. Leur déclaration, ce n'est qu'un goutte d'eau dans l'océan parce que c'est le président du parti qui engage le parti. Et le président, c'est l'honorable Jean-Marc Kaboul. Sur le plan statutaire, le mot intérim n'existe pas. Mais sur le plan administratif, je pense que sur le plan universel et mondial, il existe. Jamais un tokoï kotika vide juridique ou vide constitutionnel ou vide statutaire et ça la maraté. Il faut te respecter aux administration. Il faut qu'il y ait quelqu'un là pour assumer les choses. Pour assumer les choses. Ce n'est pas pour la première fois que ça l'intérim. Et Zalaka. Tant que pouvoir est limité na IDPS parce qu'il y a le statut. À marcher conformément le statut et le règlement d'ordre intérieur. C'est que Sengeli Bisoto Yeba étant que Bato Otozoluka pour comprendre vérité si la vérité zali. Ce n'est pas à lui de diriger, c'est tout un collège au Bazo travaille dans tous les directoires du parti sont là. Je pense que décision est outil et pas Yakabundi mon côté, c'est une autorité morale nabiso. Au Azali, le président de la République, Yende Moutatika qui est intérim, il y en a officiel. Ils ont même dans la page Facebook, dans les réseaux sociaux, partout ce côté liango, au comment ils ont officiel signé par le président de la République. Pas crise, il n'y a pas crise, il n'y a pas crise. C'est juste l'urgence s'impose. Voilà pourquoi, vu l'urgence, vu l'article 16, 15, bar 31, il y a parti et syndiqué, Batia, secrétaire général, moi l'amboka Augustin Kabouya, Oyobache, Akokako Kamba, administration, il y a parti. Toujours dans
cadre ya déclaration ya nomination ya premier ministre Ndeko Douglas Soulenge, cadre ya INC a félicité président de la République Narsho Autiko Sala ya konomé monsieur Ilunga Sylvestre comme premier ministre de la République. Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité bato accompagne non inazali commandant suprême on a kobenga pakebo naza na signature ya suka monaki batie makele ngamba FCC ki yo Shadare o Mbuyu o Calais tout de suite mais mokonza mboka misi la zorar o même population azo maîtriser te même PPD ba moko ata mutu moko te ba se déclaration be ba féliciter ndeko na biso a nommé premier ministre Ndeko Ilunga ba féliciter bangama ba féliciter ngo ba non aza muzazali l'oiseau rare oyo mokonza mboka aza na confiance na ye aza en soutien total ya mokonza mboka na biso Chilombo aza en soutien total ya directeur cabinet sur l'état Ndeko Vital Kamerhe et puis ko bo santé biso base ya cash na INC to soutenir premier ministre parce que il faut dans la vision mokonza mboka pour que le peuple a se retrouver le peuple d'abord. Donc félicitations mokonza mboka na no maki l'oiseau rare to ko benga toujours ba to ko maîtriser te lo ngwe na mokonza mboka pour des chapeaux. Tondimi yango na 100% to ko soutenir na so Ilunga mokonza biso Vital Kamerhe alobaka toujours c'est l'homme qui fait la fonction et non la fonction qui fait l'homme. Ata le ba nommé Vital Kamerhe beaucoup mais sa masina à côté de la masina rekoma ville na kati ya Kisasa ata ba nommer le loyo bourgmestre ya Nsele akosala musala mi koleka mi makasi koleka donc toza na poste ata premier ministre mais place azali aza mieux placé ya koleka mais ba poste nyonso mais on se va couper c'est de Vital Kamerhe akosala mais je crois par rapport à mon avis place avani comme directeur bien sur l'état asa premier mokonza mboka akosala musala mi makasi mi koleka je préférerais mieux avant d'anga place avani eza malamu mi koleka na mboka Moïse Katumbi moi que non démocratie à Solevani na kati ya mboka autre mona ka na époque Ndeko Kabila to monaka même les mêmes juges au bakonanaka Ndeko Moïse Katumbi au bakonanaka même ba exilé petit mususu ba ndeko na biso baza belé bazonga temele to monelo espace politique na biso ekomi libre mingi bakima même mobutu bakozonga na bango bambwisa na Moïse ba Moïse bazongi librement bazui passeport na bango baza kozonga donc Ndeko Moïse azongi pote aya ko gérer équipe na Mazembe otebi ça fait longtemps bakoza ba coupe aya a gérer équipe na Mazembe alobi ko sala opposition républicaine donc ce to sel malamu a kosoni biso ce to sel mabe akozonga sa nzela donc na sema mokonza mboka nde Ndeko Moïse azongi na mboka balonso batire bana mboka baya kozonga Ndeko Moïse ayi kozonga pote a son équipe na Mazembe ko bo santé homme d'affaires et puis moi na ngamo la muka déjà minga ezali entre bango arrivant de Moïse Katumbi moi qui ndeko na biso yo Fayulu aboy ko se présenter akenga mususu donc la muka za boka ko panzana ka mite coup de chapeau mokonza mboka ndenge osena ba opposition so ba ko songa na mboka basa Yukason a dénoncé Makambu Papa Ndembalemba Sali Mama Moko pe alobeli arrivé ya Moïse Katumbi na Lubumbashi. Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité Molière mwana ya batu bazwaye na village mama moko aboti bana na ye batu moko baye na moi bayibi bana moko ya mibale ya mapasa bazwi bana wana bake na bango et puis batu moko bakei na bana basali ONG bakorompre lemba Molière bakorompre ye bapesi mbongo azwi mama wana azwaki kofutela ye mbongo ndaku na minute oyo mama wana zotelengana eleti ici que mutu oyo ba escroquer et pas lemba ye président Bandemba azali ndeko bazobenga ye ndeko Molière congolais nyonso comprendre que te président et bon changement Katumbi petango akomi na katanga ba yebise que te ndengo yawa toboyi makamba vérité des urnes kotanga kakomba vérité des urnes te bosana pays ya lobite ngete na ndimi po soki ondimi puisque soki fayu la zali président de la république il faut attendre le place ba vérité des urnes partout na ba territoire nyonso
Comme Père Bombashi, ça c'est la vérité des états. Convaincre ngai puisque ezali choix ya baninga ya composition ya batu oyo ya FCC ya cash basali 4 jours. Bakei ba choisir président tant que président Dimi. Moi je suis d'accord avec le chef. Jamais n'a contesté président Nangai. Comme président nommé jusque là n'a contesté pour nani. Je dois me réserver et puis natala nanu comment mon dégoiseau sala masala. Tant ya kolinga ko sala bilinga bilinga. Donc tant ya ko sereza la terre. Et wana ko yoka omokamate. Ba congolais nyonso na zebi sebino ke Fayulu Madidi Martin. Eve baze bazo réclamer mbongo na $10,000. Siko nani azoaki là? Bazayi 3 personnes. Yé Mozito na Fayulu Madidi. N'habitez moi tambalelo to tuni ba papa ce qui est arrivé que moi si au vivant kanaye ya ebisio moi na moko bobota azaya yote ko sala nini en tant que mobali. KNB Kinshasa l'équipe partout les lots qui sur terrain kokuta na bakinois ba ebisa biso ba ndeko mibali soki lelo balani na mwasi na yo après ba année l'équipe soit 10 ans boboti na ye par exemple 3 bana oyo ko se retrouver que mibale baza bana na yo te réaction na yo papa e kozala nini pour kuti mwasi na ekobo soko kolimbisa ezali yo pe soko kozongisa na ndako ezayo vraiment na opinion na ngai vraiment azala disqualifié oya salinga lundi akosala ngango pe mercredi na kolimbisa elelo mais lobi okuna zongelo mona ezala toujours idem vraiment na part na nga na kotika ya kende vomena tiata mususu na ndako totambusa avenir vraiment oya ngai ba kotika ya ngai sino regarder affection na mwana wana mais ozana pas tata na ye sino ko aider na foi ya bonzambe ona na ngona banda ko aider malembe so pe na lingi te wana ngai parce que aza mwana ngata poto tata musu tata na ye déjà zali les vins tirés il faut les boire so il faut contester bana wana ke baza bana yote il fallait contester bango avant tango babotamaki mais siko bana ko 10 ans après tu viens contester mais ça c'est de l'imbécilité bana wana baza déjà na toi conjugal na yo tu vas encore les renier comment parce que tu les as déjà adoptés même temps bazaki na libumu hein même si la maman a déconné mais je crois qu'ils sont toujours vos enfants ça c'est mon point de vue personnel je dépend na mutu pour ngai soit na ko boma carrément libala wana carrément j'interromps le mariage wana d'abord il y a eu tricherie même la Bible le dit la Bible est claire que non oyo ko bengana mwasi eza impunité eza nani eza loko wana kobo so moi ça le kobo. Là, tu peux ou ne pas pardonner, ça dépend de l'homme. À mon avis, c'est une faute impardonnable. Botwana kolanda réaction ya population ya bakinois ne ba pesi ba vina bango mais biso to koloba boye na ba maman nde ayebaka secret que mwana oyo azali ya mobali ne ou soit ya mobali mususu. Alors ba maman bozala fidèle pe sincère na ba foyer na bino Kinshasa et l'équipe partout. Benseigneur bazo réclamer na gouvernement oyo kobi masika ba pesa bango valeur pour ba revendication nyonso basalaka ata réaction moko ba monité. Magazine. Enseignant awana mwa somla ka enseignant iloko pamba mais to sans importe ba makanso to komaki to senga ki passer de l'état pour aye bana ndene vie enseignant azali et puis makambo ya classe ya bana gratuité makambo ya classe ya bana to sala ki cahier de charge na biso to sala ki mémoire na biso to tikaki nto ka suko etamboli nini to moni neti o to makambo to senga ki onde ba kokisi yango te pour ça je dis pas de te pesa gouvernement to sala pression gouvernement a kokisa posa na biso enseignant parce que sote mboka mususu enseignant za mutu moko aza à l'aise aza bien traité mais moko na biso awa enseignant comme chosifié aza na valeur ata moko te ezala parent finga ezala na finga wana to sepe nango te to lingi bazo enseignant na valeur moi na pas uta likolo a comme ministre a comme président alega kana maboko na biso d'où ba on avait valeur ya mosala so bat ko mosala tozo sala eza mosala moko ya mukete ya to lingi que gouvernement a ba préoccupation na biso na valeur a kokisa makanto sengi
tolingi enseignant à vivre lokola mutu nyonso enseignant moi enseignant pe azapena ndano ami mona pe aza mutu hein tolingi pe enseignant azala la abi ma condition ya bien soki pe enseignant pe mona pe to comme pa ya mutu ali te ke ngana tangisi mutu lelo mutu akomi nani ya koma bien nga enseignant tika eloko pamba wana eza malamu te. Nabongo esala na Joa Medical Center atelier monene et salimaki na ba médecin ya Asbel médecin de bonnes œuvres sur bien-être fétal oyo docteur Didier Kalonjo échange ki na bango pe sur INC non stress test oyo appareil nango ezalaki bongo présenté na ba médecin. Asbel médecin pour le bonnes œuvres. Basangisaki ba médecin na ba paramédical mususu na Tchango mokolo ya lundi na Joa Medical Center pour la conférence munene sur ba fœtus topé bomo ya bana na kati ya libumu ya ba mama na tango ya zemi. Question ya ko partager ba connaissance pour na ko éviter ba mortalité lors ya ba accouchement ya ba mama. Conférence ya lelo ndenge docteur Kalonji a expliqué biso ndenge tokoki ko bikisa ba mama na bana bazana kati na bango tant tozo landela bango. Alors to sepeli ba nouvelle méthode ba dit ezali évolution makasi pona biso pona msana biso. NS des appareils moko ya sika oyeye na Kishasa juste pour kosunga ba mama ezem pour ko bota na bango même ça malamu mingi to sepeli to za très content. Senga ba médecin oya Tchango batina ba maladie awa surtout basio bazana zemi évolution science ezoko évoluer ba pare uti ko kotawa en tout cas yo moko mama oka mwango yango nazo senga peza ke ba docteur ya Tchango batinda ba mama ebele ya zemi awa. Occasion ezalaki pe pona ko présenter ba machine ya liboso awa na Tchango oyo ekobana kotala évolution ya fœtus na kati ya libumu ya maman pote mbotama ezala malamu. Docteur Alex Kabonya a expliqué. Et concerné ba médecin autolingai to présenter appareillage moko ezali très important pour na yeba soki mwana na libumu ya maman azali malamu. Alors ezali appareil ezali rare na Tchango. C'est un appareil très important pour nous asseoir diagnostic parce que moi dans les ya maman azali ko se porter bien. Le Joa Medical Center to disposer en gros pour na ba médecin ni sur la ville à Kinshasa mais plus précisément ba médecin n'est-ce pas oyo ya muamba na ya Tchango pour ba koki ko tinda baka pour oyo ya ba femme enceinte oyo to ko tala. Et puis pour nous confirmer si réellement moi na kati ya maman aza ko se porter malamu. Et puis ya mi balé ceux qui va contraction et pas na maman ezali malamu pour produire et ça là que moi na n'est pas abima pe malamu. Dormé na Tchango na Moamba et to s'ajouter na ba polyclinique so bazana yango et que NST appareil o epesaka bien-être o elaksaka que moi na kati azali malamu to azali na problème kokoso ezali. Joa Medical Center et Zoami Bongo na Masina, quartier sans fil, avenue ACP numéro 12 et Sika Bokokiko Sala suivi ya bazemi ya ba mama ndenge longo bani pona ko tester mona na libumu pe mbotama ezala sans problème. Bilchard Diamond misuni ebele na kati kado Beltesco apesi bana Kinshasa. Magazine Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité ya bana kino. Betesco azala toujours prêt na ba consommateur na ye na yango pona kolia kitoko. Betesco azana ba produit alimentaire ebele ndakisa ba Bilchard Diamond. Bilchard Diamond eza Bilchard mismo kitoko pona kolia. Oyi kolia ngona kwanga, oyi kolia ngona makemba, oyi kolia ngona na
na loso et surtout ba mama ndako ba yuso kolambela ngo juste ba pondu ba matembele bandunda bangai donc ba légumes verts nous au accompagner on a pêcheur diamant et ambisi minene ki to kona kati misuni ya bien et batu be sengeli ba yebake na ba pêcheur nyonso pêcheur diamant et qui to magas pona nini yango na kati za mbisi na mbisi donc ils ont 280 grammes mbisi donc sans compter emballage à boîte au moins que ce que les yango au kotonda ils ont ba protéines ils ont ba vitamines surtout ils ont à faire on nous a recommandé na batu surtout maman ya zemi bano ba likokola malamu te et surtout ba veillère les sous et pourquoi pas bato basala misala makasi et sengi bole ka mingi mbisi ba bengi pêcheur diamant pour faire les en akati et permettre aux alentours makasi à tout moment aux ali kosala sans être fatigué. ezali ya ministère ya affaires étrangères kenzoto ya Dr Etienne Tshisekedi ekoya bongo mokolo ya le 30 mai awa na Kinshasa pe le 31 mai ekozala bongo exposé na stade de Martyrs pe le 1er baromema yango na mausolée. Yegelele yo balumyala katemwa lwa itudila iwa mulumba nyika wena Tshisekedi we pata tuni bama mulwa ibune kutudila iwa mulumbe diwa mani wa mulumba wa tishiwe iduna mile ziwe tumula mushena wajelele waje kufuganje sakamwa bilwa kajabalele nibaleshiwe wewe ngayeba wajilumulwile echene wa mulumbe abulobo tujibenyi nibene lwendungwe tubuloba nkwanzambi wa misumba jabeshanzambi mufuki ni mwezi wama makayeya kubashanyi kabatu barukile Yongo ningo uchasha banyonyi manje Felix legela kujila manje malukwe kujila kujila sitato kwajila wundi isha manje kwajila wundi isha manje sakajia kune kujanjila tato yuko kune bilunga kune tetemen malukwe kalo tulungu kune beta chef leno wabatu ni vitu yabo Wana waka bena kubashane
bakushala mukazi mukambe echene wambie bana bakushala matangula wamuluma wambie shaklode mulumelekele kujila mwaje echene wambie roje inumelekele kujila mwaje wamuluma wambie Felix echilombolekele kujila mwaje echene wambie Christian chiminyi binsonji bikwekele munde wamuluma wambie Shake chibana lekele kujileyo echene wambie Seke juwa seke jilekele kujila mwaje wamuluma wambie Uloma mwama bikani malweyi echene wambie Katumai bopalo wangalamba ifoye wamuluma wambie Muika mwanye ilioni wa wachele kajombo echene wambie Alunda banyini bamenyangana nawe echene bozalaki bongo ebele ya kolanda magazine ya biso ya mokolo ya lelo ekomi na suka na nsima ya kamera tozalaki bongo na die maweja équipe technique mobimba azalaki accompagné na Graciana Ndaka ndenge na yebisaka bino bobosana te kosabone massivement na chaîne YouTube Kinshasa na biso Kinshasa oyo eleki nango partout Kinshasa na biso eleki partout magazine Kinshasa na biso la mama kinwa bafuna